Nga na bala te, nga célibataire, na bala non te. Espérance ezala nango ka. Baloba pilipila muke swakati. E swaka yango monika nga na oswa na ngai. Donc na bala na nga te mais mon expérience eza. De bon temps na bala c'est que ça danger. Ba parents na yo o ba bota yo ba tantine po mutune so bota ma mokilo za na ba tantine ba noko ba yaya. To mamona ko mwana bango zo sa musala o ya sans tabou. Ya yebi ke tango sa émission bango pe batalaka. Balobaka na yo nini. Et puis tango zo ka décision wana ezaka facile pona bango bandima o sa ka ba émission oyo to ndenge nini. Bonsoir, Balandi à Congo Suisse TV, tu as passé une beauté de partout, Bozali, hein, Europe, France, Belgique, Asie, Amérique, partout, Bozali, Andabiso, les Angans de Konabino, Natacha, Ego, Nabi, autrement dit, Shannon, la miel, les lotos, Nakatia, Peto, Mso, Tozo, un bébé, de Konabiso, Miss Mongo. Hein, Miss Mongo, Tokolobe, la vie, naïe, comment vivra par rapport à l'émission Salaka, hein, à évoluera vraiment Ndengue Nini. Avant d'abandonner l'équipe directement, je na mon boss John Sima, au maître John Sima, au Bissiko Zali, mon boss, na peso mbote belé, kuna na ba Suisse, na katia ville à Zurich, un notre maman chérie quoi, maman Micheline, to peso mbote makas Bissiko Zali. Lelo vraiment tozo be likambo babengi ya sans tabou tozo be nande konabiso o asala ka émission wana. Bonjour Miss. Ouais, bonjour Natacha. Vraiment bonne santé. Ouais, santé kimia na ngolo nzambe bongo yo. Kitoko yaya. Avant to banda Miss Mongo tongi to yeba vie na yo obotami na famille nini outi wapi âge peut-être mais au pesa biso te to plutôt bata mois na jour hein vie na obotami wapi ko pesa biso za mwana komi nini to yeba. Ouais, merci pour la parole Natacha. C'est bien moi Miss Mongo au bolandaka toujours quand debino mo boyebi nga Miss Mongo mais na botami a na Kinshasa naza mwana lemba mais précisément mikolo na vana na matete âge vraiment te biso histoire ka bana 1900 et âge baloba ngo na TV10 itoko Miss Mongo toke directement toloba par rapport ya musalo sala kan parcours na nini vraiment motiva yo ko tatina sans tabou banda ki de directement TV na sans tabou to sala pe be mission mususu. En fait sans tabou ezaka inspiration na ngamoko ezaka inspiration na ngamoko vi ke nande na zalaka na moneso na bina présenter émission na osala ngo pepele na osala ngo kitoko donc elo monte motivanga mutu te pe apesanga sentiment ya osala sans tabou donc ngamoko kana lamuka bona bino faut pas na sala ka be mission ba sans tabou. Vraiment la mukaka boyo moko se décider ça sans tabou le monte motivant si qu'on a sans tabou na tango salaka place au vivra ka batu balobaka na yo nini ozora ba reproche to ba félicitaka par rapport au salo salaka. En fait ba sans tabou na salaka nazo nanga ba reproche ba remarque ezali nango mais batu batalaka par rapport ya ndenge ba conseil na pesaka ba mona ke na sala ngelo kwa mabeti na pesaka juste conseil na pesaka conseil na ba maman na ba papa na ba tonton ba tontine donc c'est un peu ça. Si on a une loba ba conseil au pesaka wana ba conseil oyo pesaka ba parents mais yo moko est-ce que bala po ozo choix au pesa ba ba conseil yo za ndako libala toza célibataire. Nga na bala te nga célibataire na bala non te. Bongo yo muto bala te o se permettre aux droit wana ya opesa ba marié conseil ne loko nini yango yo opesa ba conseil oyo yebi koleka bango. Espérance ezala nango ka baloba pilipila muke swakati e swaka yango monika nga na oswa na ngai donc na bala na ngai te mais mon expérience eza de bon temps na bala c'est que ça danger eza pena danger makasi danger
donc yo bipilipili ya moke swaka donc bamama babangaka te ntango batala rémission na ozwa reproche pa bamama te par rapport ya bamibali na bango ndenge osalaka bémission bamama balobaka na yo nini ntango osalaka bémission ya bongo bamama oyo ya mikolo oyo babala balobaka nini mpo toyebi baparent ebele bamama ebele babangela mibali na bango par rapport ya bafille ya sans tabou yo epa na yo eza ka moko te to ndenge nini. En fait ngai lo nalobelaka bamama babanga na bango te basankete na bango te nga naza nanga wana te mpona obotola bango mibali to ndeni nga naza nanga ka wana juste mpona opesa bango conseil na mwa babiloko oyo bayebaki te bameka mpe kolanda conseil nanga babakisa mwa bavirgule mwa boye mwa banini mwa boye ka ya mike babakisa mpo esala bien na bacouple na bango donc naza nanga wana te mpona kodétruire donc naza ka wana mpona obongisa. Ok sikoyo nangi naloba Miss Mongo yo botami mbala moko baparent na bapesi okombo Miss Mongo ube eza nango surnom vrai nom na yo o mama na yo na papa na yo babotela yo eza nini? Voilà kombo nanga eza Kenisha Baongola. Kombo nanga eza Kenisha Baongola. Donc toza famille Baongola, papa nanga José Baongola. Donc Miss Mongo eza par rapport ya taille nanga o mona sina mukie. Donc ina bakisa mongo pona mongo. Yango na bakisa ngo Miss Mongo. Mais vrai nom nanga eza Kenisha Baongola. Kombo famille nanga eza famille Baongola. Siko oza mongo tsike topesa bato balobaka bakobana mwasi ya mongo eza elengi nde balobaka seke bino bamongo vraiment boza baespere na makambo ya mbetu mpo nde nini yo kaka Miss Mongo te me bandeko no mosusu so totali bemission ebele bazalaka ekolo wana eza bozalaka baespere to ndenge nini to bopréféra na bino? Bon eza na oka likambo ozala espere te eza nika biso bana bamongo toyebaka mosala trop surtout biso ba mongo o aingende nesinga pena mongo aingende vraiment donc toyeba na biso ka nde mambango toyeba donc ezelo mo bolo kwa eza sacré tu to bota ma na makambo donc eza babilo mo abongo eza bongo. Ok nangi tu na lisusu Miss Mongo oza mwasi nyonso ntango abotami azokola esperaka un jour avant na ndako ya libala na ye avivre na mobali na ye na bana na ye sikoyo ntongo osalaka bémission est ce que ondimaka mpe un jour okobala ou bien okotikala no kaka kopesa bato baconseil? nakobala nabala te mpo na mwasi ndenge yo amwasi ndenge mpe na mwasi napansaka un jour nabala naobala so libala ye vraiment naobala nanga nabala te mpo naobala sikoyo baémission osalaka kolukelo problème te na babokilo na yo bamonake ndeko na biso abali fi mo basalaka sans tabou nde toyebi bafi sans tabou balakisaka nzoto balobaka makambo baterme moko boye na batv est ce que basemeki est ce que oza na chance vraiment basemeki na yo bandima yo par rapport ya mosala oyo osala? Oui naoza na chance wana bandimanga pourquoi bandimanga ite nasir ba o balandanga bango mo bamonaka baémission nanga eza nasala yango te na sentiment nde bato mosusu baoya osala émission na sentiment non nga émission nanga nasalaka napesaka conseil na bapapa na bamama batantine batonto do eza bongo nga émission nanga eza bongo nga nasala te émission soki mpe ndeni me nga nasala émission mpo napesa conseil nga nasala émission mpo napesa conseil donc eza un peu bongo. Non, yo ose limitaka na conseil yo eza baémission te oyo baexposaka nzoto bafi batikalaka mitarala te en tout cas oyo yanga ma eza ya koexpose nzoto te oyo yanga eza bino malgré tout nazalaka sexy mais osentir que non ça va oh ata partout dans le monde so batali donc ça va ata libala mpe ye nango ça va donc nandimi kute ke mobali nanga pena oyo ya pena balanga akopekisanga bon mpo ye moko ntango aotala amoni ke non mwasi nanga azoloba mpe mabe te quand même aopesaka juste baconseil na bacouple oyo ezalaki nungunungu apesaka juste baconseil mpo bazonga bien c'est un peu ça. Miss Mongo tozosepela kozala no na plateau mpo éclaircir bato bamonaka bafille ya sans tabou moins sérieuse bandumba babomaka mabala bato batiaka batrouble na bafoye bato yo koki koloba nini mpona bato bakanisaka bongo ke boza bafille de problème boyaka kopanza mabala bato bolukelaka bamama mabala bato baproblème bobotelaka bango mibali yo koloba nini mpona bato bazalaka na baide wana mpona lelo koloba na bango nini? En tout cas nga eloko na oyebisa bango babanga na bango te baza na bango posé baémission oyo biso tosalaka sans tabou wana eza juste kaka baémission moko boye ya kopesa bato baconseil ya kopesa bamama baconseil ya kopesa bapapa baconseil siko pourquoi eke epanza bamabala bato non donc bolongo na bino bapension wana barrière pension wana boza nango nde balobaka boza bamoins sérieuse
boza ba fille moko boza donc boza ba légère quoi boza facile pona ko ndima n'importe qui yo oloba nini bazala toujours na ba pensée wana to ndenge nini. En fait pona ngai nesinga na bongo te nesinga mana légèreté nga pena ko ya na kitisi mbongo na pe okando kitonga ndoke no pona non se laisser faire te donc nga na nga facilité wana ça dépend ya misusu na ebité mais selon nga za facilité nga na sala musala nga pona opesa juste ka ba conseil mais non que pona koma fimo boya ko manipuler ya osakana non nga na pesa ka juste conseil. Miss Mongo na famille na bino wana toke na bato ya libanda totali bavie ya bato ya libanda mais sikoyo tolingi to par rapport ya kati ya famille na yo baparent na yo oyo babota yo batantine mpo motu nyonso abotama ya mokili aza na batantine banoko bayaya to bamonako mwana na bango ozosala mosala oyo ya sans tabou nayebi ke ntango osala émission bango mpe batalaka balobaka na yo nini. Et puis tant qu'on aura décision wana ezalaka facile mpona bango bandima osalaka bémission oyo to ndenge nini. En fait Natacha oyebi ntango bango moko no ba liboso so na baki na loba ntango mosusu bango bandima te mais ntango nga nakendeka na sali ntango na sali nalakisi bango bino mo botala no essaye ntango batali bamoni ke non mwana na bango Miss Mongo aosala ne pelo ya mabe te ye azaka wana juste mpona opesa baconseil na bacouple donc moi bamona na bango mabe eza te donc baacceptaki na bango yango ekoze nango ma problème te même na entourage nos problèmes etika ozala problème ezalaki te le contrat kutu entourage na ngai famille na ngai bango kutu bazo encourager ngai baoyebisa ngai kende liboso donc continue toujours na baconseil na yo baofortifie nga kutu. Kitoko Miss Mongo bandeko bozoyoka donc baoyo baconsidéra bafille sans tabou balégère bandumba donc eza le contraire baza na bango bandumba te eza kaka mosala ndenge nasimbi micro na nga boye baokotisa bino kaka kimia na bafoyer bamama bozalaka mwa baproblème bapapa bozala baproblème so bozolanda baémission na bango bisika ezomarche te bokobongisa donc eza nango question ya kozala ndumba te eza nango mpe question ya kozala légère te mpo ozwa numero no manipule yo tobenga yo osala soki ndenge nini donc aza mpe mwasi aza na droit libala kaka nde bino moo bouti koyoka ndenge alobi aza na ye wana soki libala ye un jour akobala na ye yango nde koempêche abala te. Miss Mongo tokende directement na vie na yo tokoti vraiment privé te obota to oza na bongo. Oui nabota na mwana ah bon sikoyo ntango osalaka makambo opansaka nini mpona mwana na yo nde toza boye mama biso asalaka bémission moko be sans tabou un jour mwana azokola et puis un jour ye pa koyoka makambo wana sikoyo mpona yo ederangeaka yo te ke mwana omona wana bémission ya bongo mpona ngai ederangeaka ngai te amwasi nesi ngai aloba moni baparent oyo bakanga bana basala na bango fausse affaire donc mpo nesi mwana mwasi ndenge azana amwana moko soka abandi kokola komi koyeba makambo yo mama fo benga ye ovandisi obandi kotalisa etala boye moye mwana beba na ye eza te mpo deja yo mo mama deja otalisi ye donc namona na ngai mabe te nga so mwana nga pusani kaka komi koyeba makambo en tout cas nga mo Miss Mongo na ovandi ntina bandi otalisi mwana nga tala boye donc mabe kutu eza te et déranger nango te na olaxi pena ba vidéo nanga talanga mama no boy on a pesa soki ezaki mabe na ngana laxi te mais eza no nini moya mabe te ezaka juste ba conseil na pesaka donc ezaka ba conseil eloko kutu ya grave eza nango wana te. Kitoko bandeko bozoyoka Miss Mongo ndenge azoloba wana ezosala biso bien koyoka ye donc faut toyokaka ba conseil elobi te soki ndenge nini conseil eza filme ya mabe te donc conseil ya mbetu eza ke bongisa nde bisika ozali tika ba critique yoyoka nde maloba ezobima kotala nzoto te sexy te oto nini te mais yoyoka nde maloba moto azoloba conseil mobimba yango wana ndenge Miss Mongo azoyebisa biso ke eza nango conseil eza nango te ayaka kosexpose pa luka mibali non ozalaka mpe okipe oza na mwa tonton moko pembeni to ndenge nini mpo bayebaka deja so oza libre toza na tonton moko boye oyo bato bakozalaki te mwa mwasi bapesa nde conseil mais aza na mutu nde moko quelque part. En tout cas wana na obomba nanga te pona bike baolanda nga partout dans le monde en tout cas nanga na fiancé te nanga libre donc so mutu pa ye na ye apesi demande kosimba yango wana mana yebi non te ntango oyaka nde eyebana en tout cas na boyema na yebi non te nalobani ntango oyaka eyebana
bandeko bozo kaka oyo asebe na Miss Mongo toboye na biso ne ba moins sérieux hein tolingi bato sérieux bato ba oya pe na voix normale bo pese valeur aza na ndumba te quoi apesa kaka musala na ye valeur apesa ba conseil pona ba maman na biso ba papa na biso donc o musala to sala keza ngo te ko azo sala boye pas exposer lukami ba non ezaka ki azo peso conseil yo mto bongisa kate bongisa eza na chambre eza na salon po ba betaka lisolo ya salon te bo betaka pe masolo mususu tika ya chambre to ya salon pe betama to beta na biso nyonso to beta na biso nyonso pena to beta Chuni na santa bokolo be pe kolamba mama so lamba bien te bongisa kolamba po bato mingi ba reprocher pe bokanga mi chambre trop mais bino bobi conseil su kaka na chambre te il faut bobi me rappeler salon et là te la ba mama ba papa maramba kolamba donc c'est ça tolobela donc singa kana bato balanda Miss Mongo en tout cas ba continuer toujours kolanda ye quand ndinga présenter ba émission na ye ba ozwa nyonso tant on loba nyonso c'est que ba conseil nyonso eza ndo lobi wana na salon na torobima tolobela nyonso et là te liya ba mama na ba papa quand yo moko loba donc to pesa nyonso ba continuer ka kolanda ba émission ya Miss Mongo toko ndenge toza awa bozo kabine moko Miss Mongo ndenge azoloba donc wana eza vie na ye na ndumba te la pesi mbote na bossa na te na pesa no mbote na mon vieux Hervé Bomolo Chris Ramses King tigana lilwen na partir Afrique du Sud to yambe bino Miss Mongo bino monde bo sepelaka na ye po bo senga ki to yamba bo sepelaka na émission na ye na kati ya plateau na yebi ki azo répondre vraiment ndenge bo satanda ki Miss Mongo yeyo na boaki na insister Chris Ramses King tigana lilwen na partir Afrique du Sud na peso bambote belé Miss Mongo tozo kende vers to chiter émission na biso tengi to loba par rapport ya vie ozo vivre ba difficulté ni nokutanaka nango na musala na yo ba difficulté po mutu nyonso sala musala nyonso eza facile ba difficulté ni okutana nango po ozokutana nango bando bandi ti okomi lelo Miss Mongo boye tozotala ba difficulté nini ya makasi okutana nango na vie na en tout cas ba difficulté vraiment nakutana nango vraiment te juste quand ndezala na présenter émission nanga moi ba remarque donc nga kuna linga ba remarque wana esala bien et fortifier ngai bien sûr ezala te ezala nango ka yo nde omona ka na Congo na biso o critique ezanga nango te ba oyo finga bazali ba oyo soki ya ko encourager bazali donc nyonso nga na yamba nanga ngo kaka donc ba biso tango wa journaliste faut zaka mutema munene ndenga za abona za na mutema munene nyonso na yamba nanga nyonso ko finga ye bamsu bazo encourager donc nyonso ba loba nazoyoka nanga ngo kaka donc na yamba nanga nyonso ba loba Miss Mongo to komi na suka liloba na suka pona bato batali biso lelo ba oyo ba vanda ki vraiment ba tseton na bango po bayoka liloba no suka et puis au passer directement na ba dédicace pour les na Congo Suisse ta la chaîne ezotala makasi donc pesa mabanga na oma liloba suka ça ira bien. Voilà, na pesi kaka merci na balandi nyonso ya Congo Suisse TV. Ba continuer toujours kolandaka Miss Mongo po Miss Mongo ndenga zana ana endumba te na nga o soki te na te na bakwena babwakela nga babusha na nga ikande bomona soki libale na obala na ngai nga nazana pona opesa ka ba conseil na ba couple noke pona panza to na iba mibala bato nazala wana ka pona opesa ba conseil pona kozongisa mabala pona ko bakisa mo ba implice babi pilipila muke swaka ya onka nde Miss Mongo swaka donc nga swa na nga kaka bo s'abonner kaka massivement bo landaka ba conseil ya Miss Mongo bozala jamais déçu et puis na profiter na saluer boss na ngai John Simao na kati ya Suisse na ville ya Zurich sans oublier superviseur na biso Papi Lokongo Leboga ezala na kati ya Congo Suisse makambu osé caméraman na biso talaka yo ba gros bisous biskoza Genoa caméraman central na lelo fort vient na ngai sans oublier ma petite sœur chérie Dina Bangola autrement dit Mouchachino mon bébé chéri Natalia Bangola ba bisous bisikozali merci. Merci Miss Mongo sengo nangeza ki akoyamba na kati ya plateau pour éclaircir public, éclaircir population nyonso, éclaircir pe ba abonné na biso par rapport à vie na yo. To comme na suka na zala ki na sengo représenter bino émission oyo
avant na kata émission jamais na leka bongo sans repesa mon superviseur hein. Superviseur à Bogar Papi le Congo na peso bambote bisiko zali notre caméraman Osé mon cordon maestro Erokano na peso bambote bisiko zali donc na pesi famille nanga mobimba mbote hein mon bébé grâce Congolo ya ba grâce bébé kitoko na peso bambote na kosilisa te libanga suka na pesi hein Chris Ramses King hein Chris Ramses King balobi epa na yo tout est possible quoi na pesi pe mbote lisusu na insister tigana Liliwen Mulumba na Afrique du Sud na pesi bambote makasi na pesi mbote na Idi Folo mon ami mbote na yo makasi lelo vraiment ezalaki éclaircissement par rapport ya vie ya Miss Mongo. Tous se retrouver prochainement pour aimer l'émission et puis pour s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Suisse TV. On se retrouve la prochaine fois. Bye.